Nzambe mokeli ya likolo na se pe ya biloko biso apambola bino na kombo ya elonga ya mokonzi na biso Yesu Kristu oyo azali médiateur katikati ya biso bato na Nzambe pe Nzambe avandisa ye na loboko na ya mobali o likolo pe azali kointercede mpo na bandimi. Nazali kotondo Nzambe mokeli botondi po ete apesi nga libaku liye po ete nakoka kosolola na bino mayema tali liloba ya ye oyo atia likolo ya kombo na ye. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission que dit la parole de Dieu. Liloba ya Nzambe elonini. Lelo tolingi toyanola na mutu na moye. Na bitumba oyo ezoleka etumba ezoleka entre oyo ezali katikati ya Russie na Ukraine. Baleson nini ya mibale, leson mibale nini oyo esengeli totire. Baleson ezali ebele na bitumba wana. Kasi baleson to mate ya mibale oyo esengeli toyeba ezali nini. Yango nde ezali mutuna mwa biso ya lelo esengeli toyeba. Leson mibale wana oyo esengeli totire na bitumba oyo ezoleka entre la Russie et l'Ukraine. Nakanisi leson ya liboso oyo esengeli totire ezali boye. Russie ezali mboka oyo elingi teke minduki ya banguna baye to ba force ya banguna baye ya ba force ya OTAN bapusa na pene na bandelo ya mboka na ete frontière na ete. Lokola ye alingaki te ke banguna baye baya pene to baya na porte to ba frontière to na porte ya mboka na ye te lokola alingaki te eloko nini asali amilengeleki elingi koloba asombi bibundeli azali ko entraîner basoda baye abongami po ete soki monguna apusani to alingi asala nyamu ye alakisa bokasi po ete monguna ayokaka bobele langage oyo ya bokasi. Mboka na yo ekolo na yo esengeli sa lolenge wana esala ndenge moko. Bokoki kolingisa te ke banguna babino baya kosinstale na bino epa na bino to bapusa na pene na ba frontière na bino. Bokoki kolingisa te Russie azosala. Eloko Russie azosala yango wana. Leson mibale ezali nini? Totala kote ya Ukraine. Bato ya Ukraine bazalaki compter sur ami na bango. Mais eloko nini tomoni résultat ezali nini? Natina wana biso esenga to tirer leçon ezali nini? Ko compter sur bato basusu te. Compter esengelo compter sur Nzambe wa kele likolo na so apesio mabele na yo ya mboko na yo pe o compter sur yo moko. Bien sûr Nzambe aza esprit, Nzambe apesio mabele, Nzambe akokita te po aya kosala kokengela yango me yo ozali. Tomoni ba Ukrainien, bato ya Ukraine ba se mobiliser pona ko défendre mboka na ezana na basi bana. Mais esengeli bosala ndenge moko pona kokengela ekolo na bino, mabelo Nzambe apesa bino. Bosala ndenge moko po bo défendre. Esengeli bo utiliser ba moyen nyonso o Nzambe rendre disponible po ete bo défendre mabelo Nzambe apesi bino. Eza ya bino, eza propriété na bino. Boko kozwa injonction pa bato te ndenge nene kosa po bokengela mboka na bino. Tomoni na ba télévision eza eteke bazobomba na télévision tomoni ba soda ya Ukraine bazali ko entraîner bazo ko lakisa bandeko na bango ba civil ndenge nini bakobeta minduki po ba défendre mabele ya bakoko na bango. Babengi bango teke bazaki ba rebelle.
babengi bango teke bazali ba groupe armé to ba milice kuna na Ukraine ba média occidentaux bazoloba ke ba Ukraine bazali bra baza makasi bazali na courage bazali ba civilement courageux bazuma nduki po ba défendre mboka na bango kasi le même média occidentaux bisika mususu soki bato ya mboka wana basi mibali bazwi manduki po ba défendre mabele na bango o nzambe apesi bango bazobenga bango ba milice bazobenga bango ba groupe armé bazobenga bango ba rebelle tozoloba po bo tirer leçon. Alors motuna mwangai epa na yo yango yo ndeko mwasi ndeko mobali yo pesaka confiance na nani opesa confiance na epa ya ba russe to epa ya ba occidentaux. Alors motuna na ningi na tuna mwa série ya ba question tango bitumba ebandaki na Ukraine mokili ekabwana na katikati mibale bikolo bisusu bazali ko supporter pe bazopesa raison na Russie bikolo bisusu bazali ko pesa raison pe bazo supporter Ukraine. Donc mokili ekabwana na bitene mibale. Alors motuna na mituna na ngina tuna yo yangoyo motuna na liboso pona yo personnellement onde komasi onde komobali tango bitumba ebandaki epa na yo est-ce que bikolo ya mokili est-ce que se mobilisaki po ba supporter bino motuna mibali tango ekolo na yo ezalaki envahi ezali occupé ezali pillé na banguna babino to ya yo est-ce que ba nation ya mokili na ba média ya mokili est-ce que bazalaki mobilisé pour ba condamner ba agresseur ya mboka na yo lokola bazosala lelo mpo na Ukraine tango ba million ya bato bakufaki babomi na mboka na yo est-ce que bikolo bina ya mokili base mobiliser po ete baya kosalisa bapesa bino aide bapesa bino ba milliards ya dollars po ekolo na bino esomba manduki elingisa bino bo défendre mboka na bino soki eyano na yo na mituna miye na uti kotuna siko ezali non alors tala siko recommandation nazo kopesa yo oyo nazo pesa yo comme exhortation ezali nini faites confiance à Dieu le créateur et non aux hommes pesa confiance non na nzambe mokeli kasi na bato te esengeli topesa confiance na biso na nzambe mokeli kasi na bato te po nzambe mokeli akotika bana bayete soki tolingi délivrance ya solo soki tolingi tozala béni tozala prospère topesa confiance na biso na nzambe mokeli kasi na bato te topesa confiance na bato te ezali très important toyeba yango tobomba yango na mayele mabiso po ete mayema azoleka sikoyo na mokili epesa biso mayele moto apekisa yo te eloko nini esengo sa po odefendre mboka na yo ezali mboka oyo nzambe apesi yo esengeli osala nyonso Russie azolinga teke baforce autant bapusa pepe na frontière na ye alingi mpe teke bautilize Ukraine mpo baatake aboyi yango ake kuna bana Ukraine mpe bazolinga mabele na bango ezala envahi na Russie te baodefendre yango esengeli epesa bino leçon mokili se mobiliser pour soutenir bazokondamne Russie bazopesa raison na bazosupporter Ukraine mais yo ntango ezoleka na mboka na yo nana yayo kosupporter yo nana apesa bamilliard na mboka na yo po défendre na mboka na yo mais esengeli oyeba
nzambe mokili azali nani? Nzambe mokili na liloba lioko soka alobi kaka moko oyo alobi ekosalama na tina wana esenge topesa confiance na biso epa na ye soki topesi confiance epa na ye te topesi epa bato biso nde tokozala baperdant biso nde tokoyoka pasi biso nde tokoyoka soni mais soki topesi confiance epa na ye ye akotika biso te na Proverbe chapitre 22 verset 19 elobi que po ete confiance na yo ezala likolo ya nani? Likolo ya nzambe yawe nzambe mokili nalingi nateya yo lelo yo. Proverbe 22 19 elobi nini? Po ete confiance afin que ta confiance repose sur l'Éternel, non sur l'homme. Kopesa confiance non na moto te. Moto aza lokola mbwa aux yeux otie na bato okatisi na mai mbwa abaluka so yo. Moto aza ndenge wana. Confiance, faire confiance dans le banine, c'est que s'appuyer du colère quelque chose, c'est reposer, compter sur confiance na yo et bombeli na yo, lisalisi na yo, sécurité na yo, assurance na yo et sengeli ezala nzambe mokili, le Dieu tout puissant. Na motote soko obe sa confiance na moto kozala déçu okoyoka soni okoyoka mawa kasi pesa confiance na nzambe okozana elonga esengeli opesa confiance na nzambe kasi na bato te na Jérémie chapitre 17 Jérémie 17 verset 5 à 8 elobi nzambe azoloba ete moto oyo azopesa confiance na moto mona azali alakelami mabe maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme oyo azokamata mosini lokola appui na ye pe a détourner motema na ye na nzambe moto mona akomona bolamu te mais moto oyo apesi confiance epa nzambe mokili moto mona abenisami azali beni moto nyonso nzambe aza elikia na ye moto mona azali beni azali lokola nzete oyo elonami penepene ya mai oyo misisa miango ekiti te na se ezala ntango ya elanga to moi makasi ndenge nini nzete wana lokola misisa ekiti na se bakasa nango ezala toujours kaka mai ya pondu vert nzete wana akokontinue toujours kopesa mbuma mpo na nini esengeli topesa confiance na biso epa nzambe mokili batina ezali ebele kasi na kopesa mwa ndambo awa mpo ete nzambe mokili akotika yo mokolo moko te kasi moto akoki kotika yo akoki abandone yo nzambe oyo mokili nyonso alingi asala kuna na likolo na se ya mabele na kati ya mai akosala yango tokopesa confiance na biso epa nzambe mpo ete eloko moko ezali impossible epa nzambe ezali te nzambe na bokasi bwaye na bonene bwaye ezali nyonso alingi asala akosaka te na Jérémie chapitre 32 verset 27 Jérémie 32 27 nzambe alobi voici je suis l'Éternel nazali Yahweh nzambe ya mosini nyonso eloko nini ezali makasi mpo na ngai quelque chose est-il trop difficile pour moi version ya Bible ya Jérusalem elobi boye nazali Yahweh nzambe ya mosini nyonso est-ce que eloko moko ezali impossible mpo na nga version français courant elobi boye nazali nzambe ya oyo nyonso eza na bomoi ngai mokonzi eloko moko ya makasi mpo na ngai ezali te soki eloko moko ya difficile to ya makasi ezali te mpo na nzambe mokili soki
eloko moko te ezali impossible na ye nzambe mokili. Alors mpona nini te kopesa ye confiance na yo? Malamu pesa confiance na yo epai ya nzambe mokili mpo ye eloko moko ezali impossible mpona ezali te, eloko moko ezali difficile mpona ye ezali te, oyo alobi ekosalama. Na buku ya Nombre chapitre 23 verset 19, Nombre chapitre 23 verset 19, le banzambe alobi ete nzambe azali moto te mpo akosa, bato nde bakosaka ndenge bapemaka, lokola ndenge bapemaka, me kasi nzambe oyo akela likolo na se ya biloko biso na bonene bwa ye eza na eloko moko oyo ezali impossible akosala te. Eza nini? Akokosa te. Nzambe mpe azali mwana ya moto te mpo ase repentir. Oyo ye alobi akosala yango te. Oui, oyo nzambe alobi akosala, akoexekute yango. Nzambe azali moto te mpo akosa, azali mpe mwana ya moto te mpo ase repentir. Nzambe mokili azali digne ya confiance. O ye nzambe nde apesi biso bomoi oyo tozwa nango lelo. Ye azoko assure biso ke mokolo moko te akotika biso, akoabandone biso te. Ye nzambe mokili azokamata soin na biso dans le moindre détail, parce que eloko moko te ebomami liboso na ye, eloko moko te ezali impossible, eloko moko te ezali trop difficile mpona ye. Ye nzambe mokili bilaka bia ye akokisaka tango nyonso tango bato bandimaka. Il réalise toujours toutes ses promesses quand les gens croient. Yango wana esengeli toluka refuge ebombelo na biso tokende pa na ye nzambe. Kasi topesa confiance na biso te na moto, topesa pe confiance na biso te na le soi-disant grand bao bazana minene te, topesa confiance na biso na nani? Na nzambe mokili. Toluka refuge ebombelo na biso epai na ye nzambe mokili. Toluka ngo epa to se confier na bato te. Psaume 118 verset 5 à 9. Psaume 118. Na kati ya détresse na ye, il a invoqué Yahweh. Yahweh a exaucé, ça veut dire ayoki lo sambo na ye. Nzambe azali po na ye. Donc, awa natia ngai moko, nzambe azali po na nga na kobanga eloko moko te. Bato bakosala nga eloko nini? Nzambe azali secours na nga. Na ko se réjouir na vue ya banani ya banguna bangai. Malamu na luka ebombelo epai ya nzambe mokili ke na pesa na se confier na moto. Malamu na luka refuge ebombelo epai ya nzambe mokili ke na se confier na ba grand. Proverbe chapitre 3. Biso esenga toluka refuge epai ya nzambe. Toluka ebombelo epai ya nzambe, to se confier na bato te, to se confier na ba grand te. Proverbe chapitre 3 verset 5 et 6 elobi nini? Pesa confiance na yo epai ya nzambe mokeli na motema mwa yo mobimba. Motema mwa yo mobimba ezali 100% ya motema mwa yo. Ezali 90% te, to 99% te. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Kolina likoa boya boyote, yeba ye, reconnaître ye, na banzila na yo nyonso. Nde nzambe erwana ako aplanir basantier na banzila na yo. Po ete nzambe a aplanir basantier na yo, esengelo reconnaître nzambe mokili na banzila na yo nyonso. Donc dans tout ce que vous faites,
il faut reconnaître yi azalali oboso esengeli biso topesa confiance na biso na nzambe mokili likolo ya nyonso oyo mayele ma biso ezoyebisa biso ntango mosusu mpo tosala ezali etumba compétition ezali kasi na nyonso na basituation nyonso topesaka confiance na biso na nzambe mokili au-dessus de tout ce que nos propres intelligences nous dictent parfois. Liloba nzambe na Proverbe chapitre 28 verset 26 elobi nini ke oyo apesaka confiance na ye moko na motema mwa ye moko azali insensé. Que celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Tozali wana te, tozali limité, tozali bato, toyebaka nyonso te, me nzambe ayebi nyonso. Oyo ekoya lobi, oyo ekoya lelo, oyo eleka, manso mazoleka, ya yebi, malamu opesa confiance na ye. Etamboli na nzambe ezali une réalité ya mokolo na mokolo. Lokola yo ndeko mwasi yo ndeko mobali ozosala part na yo, c'est-à-dire ozotambola eyenge bene na liloba ya nzambe, ozozwa ba action selon liloba ya nzambe lelo, ye nzambe akosala oyo ya ye pe na bofungolelaka yo ba porte ya mapamboli ndenge na ndenge. Eloko moko oyo esengeli otia na mayele ma yo obomba ete ata ndenge nini butango ata eza ndenge nini tongo etanaka toujours hein? Donc esengeli opesa confiance topesa confiance na nzambe mokeli. Nzambe mokeli atikaka bana baye mokolo moko te, atikaka bango te. Na Esaïe chapitre 41 verset 17 liloba nzambe elobi nini ba malheureux na ba indigent bango bazoluka mai ezali te. Lolemo na bango ekauki mpo na nini? Mpo baza na posa ya mai. Kasi nzambe alobi ngai Yawe nzambe ngai nako exaucer bango. C'est-à-dire que nakoyoka losambo na bango. Ngai nzambe ya Israël nakotika bango te. Je ne les abandonnerai pas. Nzambe akotika yo te, akoabandonne yo te. Kasi moto oyo ozopesa confiance, oyo opesaki confiance lobi, ye akoabandonne yo lobi lokoya. Oyo opesaki confiance lobi loleki, moto mona akoabandonne yo lobi lokoya. Esaïe 42 16. Esaïe 42 16. Nako tambwisa bato bamonaka te na nzela oyo bayebi te. Nakotambwisa bango na banzela oyo bayebi te. Nakobongola molili ekoma mwinda liboso na bango. E banzela ya mabakwe okoma nzela moko ya kitoko ya plaine. Oyo nde yango nde nakosala. Ngai nakotika bango te. Je ne les abandonnerai point. Nzambe mokeli akotika yo mokolo moko te. Kasi moto oyo opesaki ye confiance na yo nyonso lobi loleki, moto mona akoabandonne yo, akotika yo lobi lokoya. Na tina wana tozoko exhorter bino ndeko mwasi ndeko mobali opesa confiance na yo na nzambe mokili, kopesa confiance na yo te na bato. Bato bako décevoir yo, bato bakoyokisa yo soni, bato bakoboma yo, bato bakoyokela yo mawa te. Kasi nzambe mokolo moko te akotika yo. Nzambe mokili eloko alingi bobele bolamu bwa yo. Bato babukaka lokuta ndenge moko lokola ndenge bazopema. Kasi nzambe mokili ye abukaka lokuta te. Ezali impossible pona ye nzambe mokili abuka lokuta. Na Proverbe 22 du verset 19 à 21, je veux que pour être confiance dans les likolo ya nzambe mokili. Na lingi na te ya yo lelo.
nzambe alobi ke ati baconseil na réflexion akomi yango mpo na yo mpo na koteya yo biloko ya solo, les choses sûres, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. Maloba ya solo mpo na nini? Mpo koka koyanola na bamaloba ya pe ya solo ya vrai na oyo ya kotinda yo. Ndeko mwasi ndeko mobali, est-ce que osengeli na baconseil ya malonga, osengeli na baréflexion ya malonga? Mais nzambe asi atia manso mwana na makomi, akoma yango ekomama mpo na nini? Mpo na koteya yo makambo pour t'enseigner des choses sûres, de paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Confiance ezali tributaire na boyebi liloba ya nzambe. Peu importe situation yo ndeko mwasi ndeko mobali ozo ko faire face. Peu importe bonene nango ya défi oza nango. Nzambe mokili azali refuge na biso. Azali assurance na biso, azali appui na biso, azali rempart na biso, azali force bokasi na biso. Akozala tango nyonso présent pour apesa biso elonga, pour nous apporter la délivrance. Nzambe mokili akotika yo mokolo moko te, ako abandonner pe yo mokolo moko te. Moto nyonso oyo apesa confiance na ye epa nzambe mokili na botambolaka eyenge bene na liloba ya ye, azali tango nyonso béni pe azana bozwi. Opesa confiance na nzambe mokili et que ekolo na biso to ekolo na yo ezwa ba action concrète pona kotonga armée ya makasi oyo ezali bien entraîné, armée oyo ezali bien équipée, oyo ezali bien payé. Bref, kokonte likolo ya bato basusu te, kokonte sur le soi-disant amitié, kasi konte sur nzambe pe bo konte sur bino moko. Et que ekolo na bino etia sur pied, donc esalisa to etia ensemble armée ya makasi oyo ezali capable ya kodétruire to koécraser banguna na bino po ete monguna ya yokaka toujours obele langage ya makasi, langage de force. Sima esengeli ekolo na bino eteya basi pe mibali ya mboka na bino ba méthode pratique po eza nécessaire ya défense oyo kolingisa bino bo ezala capable ya kodéfendre to koprotéger mboka na bino. Ndenge tozomona ezosalama na Ukraine, bopesa confiance na nzambe mokeli, bopesa confiance na bato te. Bato babukaka lokuta ben lolenge bango bazokopema, kasi nzambe mokeli abukaka lokuta te, akosaka te. Et c'est une impossibilité pour Dieu de mentir. Topesa confiance na biso absolue na nzambe oyo ya solo, nzambe mokili. Wana ezali solution ya nzambe mokili tozoko proposer na ba oyo balingaka ye nzambe mokili. Nzambe ya bokasi bonson, mokili ya likolo na se, apambola bino banson na kombo ya elonga ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.